apparemment au bimisi ba sac nyo sauté parce que no ko nani au bimisi ba sac nyo sauté hein et mais dans la sac nous sous donc les gens nous là ici là pour nous remplacer. Mais non, il faut qu'on bimisa la caca. Il y a un client à Azranakuna et au moins la misusu oyo exposé awa ba sepe na ngote. Ba sepe na oyo yo exposé té. Ba oyo ba ndeni mkezali. Hein? Luka luka o chacha fango. Longo na nde ba fantaisie o awa. Remplaçons o awa parce que aba fantaisie zaki a nyoso tout sauté. Ya moswa ba o. Pour remplacer awa, pour ba sac wana ko chema. Même ceux qui ont depuis mon colon, mais la comprendre de l'eau, la boutique à l'air. Non, ils sont là, ils ont coûté le roi, la mienne faisait exploser, ma femme de figure petit A. Hein? Oh. Ça, ça, non. Les araignées, les marchandises. Il faut bien, mais le lot, ce qu'on a présenté, le lot, tout ça, on a un siège. Mobala muindo oyo yango esungaka Patrick eteka lelo aza na Suède. Oyo eza encore tonini te oyo ankolo te oyo ebotisa bana. Ebotisa bana. Oyo babengaka yango ebota bota. Okomona yango lokola muteke kasi eza melanza bakisi. Tosangisaka yango na ma ya Jourdain. Oyo. Yo jolo yo kaka lokola nsoli. Jolo na yo ebeta na lokola nsoli. Obe oyo na dwindambo. Oyo eza maya ntenge. Maya ntenge. Maya ntenge. Mayo mususu na chers téléspectateurs la katima muke mama ba parole musu mama zo ebisa biso ba maya ntenge ba botisa vraiment le prophète on a la liquide. Au flasher un crédit na numéro na mai. Non ça va. Combien? Ata 500 unités. Ça va non ça. Apparemment na moni ba fantaisie des autres mbambu par rapport à ba sac. Peut-être au sac les a moi une communauté comme on a ba qualité de l'eau na comme OK, flasher les ngai na bengote. Non ça va merci. Yahweh yozali mobatelia bomoinanga epai na yonde na moni bolingo ya solo olongola ngai na libulu oya kufa opeto langola tisangelamba na yoe ya bosantu Yahweh Blonda. J'ai des propos à te dire. Blondard. Excuse-moi pour le marquage de Perkek. Quand je te vois, sans me berquiter dans les hina, percé jusqu'au fond du cœur, d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Berquité, rongeur, d'une injuste querelle. Blondine, au bec avril, au non foutité. Mais fin du mois, comme la foot à 5, après tout le mois pénal. Non, attends, on a perdre tes pour foot à péter. Comment on a eu et raisonner un gamme et belé, sans toi je ne peux pas vivre. À Krakao. Mayo. Oh, bah, Gounanga. C'est un tatouage gauche. Na awa. Na awa. Mayo. On a 3 places. Quand je le vois, ça me merquidé dans le marquet. Osana ba bisulure briolate. Blondine. Je pars plus loin. Aux femmes fontaine. Je vis ça 4 fois femme fontaine. Maintenant, comme ces femmes turbuleuse. Ah! En te voyant comme ça, tu me fais. Féminin bandité. Zi. Encore féminin bandité. Batala. Coucou, je te craque.
mayonnaise. Moni même si on va la kufa. Na guerre. Alors on a permettre yo trop ba buzoba devant. Mayo, yo kanga na biso. Mayonnaise, on tinde na vandaka. Ata mko moko te. Même si ba bande mo ngala ko kuma jamais moi sina yo. On sa femme c'est. Na comprendre que bon, si on a sa femme celle nde yo, donc na sa baisser tina yo. Na comprendre que ça la nga ba filatir. Mayo, moninga ata mkolo moto même to tikali biso mbalinga blondine na ko lingo te. Oui, ben, na futa ndo te beso ngala zangi mbongo futa ndako. Après tout fin du monnaie ko kite, na futa penda ko les 5. Donc eza mbasuka. Mkolo bandira su ba bêtise auto bimisa. Mayo, na singa no to suka injustice. Non ke pese le rapport papa abino. Na parquet. Tindenga na vanda na ko na parquet nini? Oye bango. Tino munga na vanda ndako so mona na kota mbali a. Imbécile mais tema kiti nanga. Na bi telema kiti nanga. Na telemi. Eza mba no Mais ko ça bisexuel. Ezamba no suka ma na camarade na hotel na muninga na hotel na locataire na futela awa même si na va na ngamo na femme seule c'est pas question na femme seule na femme fille légère donc on va buzoba pona otombala ko ko trasa buzoba ndako keba na oye biso mayonnaise keba na se respectaka buzoba na oyo salaka ke osala bateau mais ça na osa buzoba na ngate na fille légère te keba na oye bisayo Blondine tu sais quoi oyebi na vie balobaka un jour moi si oyo azalaka na mobali te oyo aza mosika bana mibali te akomaka un jour berkignon dans le berkeke elongi kanda tu vas merkignon que un jour présence à berkeke mais batala kaka papa dudu yeyo aza moto monene na masola ya business ausepeli suti naloba loko lela mare na ngai loko na sepela mare nana kosala okaba bien doneli o dudu namoni aza bel homme aza nyonso donc maman kobanga na yo te nga naza nyonso donc déclara par excellence omoni balibanais pardon banigérien parce que balibanais bakotinga troya na oti odéclare biloko na bango banigérien nyonso banaki pwanza biloko na bango mpo ebima ifonga bien sûr conteneur nyonso omonaka soki bateau ya accoste eloko ya liboso fo babimisa yanga donc nasalaka nyonso o eloko esengi dédouanement kobanga na yo te même eza nano place oyo ava bakotisa ngo bambarke ngai déjà nayebi ayebani aza intelligent et puis ayebi koloba eloko na sepelaka na buka yango wana mama nanga nga naza kodeda ne pa ndeko nanga mofrère direka ayeba na déclara monene direka mwana matete ko ye mpina moto aza kodema mais tala kaka naye kopesa mwana na ngai ndeko na ngai alebi mama tika aza kosala na bien makambo nyonso bien mwana kaka ngai mpe nakota epa noko déclara monene bona napesa mwana na ngai na biloko bongo mama limbisane na kati ya maloba biloko bongo pesa na famille te yango wana nero mbungu oui ayebisaki nga alebi mais biloko na ye epa na nga asilaka makambo ya minene dudu oyo omoni mama na ngai okozala jamais dessus bagrevi futila leye biloko na ye mpo liba ifonga Salut, bye bye. Mami Scola, bisous. Aumbiraka na ndako tika basali na ibali. Mwana nga. Mwana liboso. Te. mwana kone shada bana tsuka bakanga ngambula mwana tsuka mwasi kwa mwana tsuka mobali pa yali bon naza bala misatu ana bala kitoko mama na nganza bapambula ina libu mais ndenge na moni leso nzamba za précédé yem taka bota Yesu C'est vrai. c'est le qui est Ok, c'est bon, moi je prends pas que moi rendez-vous me renvoyer, ok. Bisous, bye bye. Je vous aime beaucoup. Parce que là, on a parlé quoi. Ok, dans ce là. Je vous aime beaucoup. Bisous, bye bye. Ah, ça gentil. Mana gentillesse maman ya bango. Police bana. Surtout ya mobali. Ah bon? Ya mobali so moni. A mobali o lobaki opesaki ba responsable. Herman Azati. Mais il faut y avoir kota cour na lakisa ye ndenge ni basalaka. Maman, na ebisa yo, moi je ne blague pas. La matière ya musala, je ne blague pas. Ah bon? Eh,
ngapeno naza motu moko opesi confiance na zongisa le confiance ata papa soki amoninga osepela te na papa atika biso kala akufa natikalanga moko na bana nabosana koyebisa mama mes condoléances mais yo mobali akufi mais ozaka regarder bon jeunesse aza chaud mère nanga chaud toujours papa soki namoni namoni mama bipendo surtout bipendo Esther wana ministre nanga tikamaka nanga ah oui il faut regarder nzoto kaka mama oza mwasi kitoko merci yo pene bongaka ozala bato lokola biso toyedaka bino na misala nakozala toujours pembeni na yo et je t'assure que nakodecevoir yo te na matadi oyebani mpe bien oh mama mbokala ye onayebani adéclara moko nzube leki alexis oui tote kolia na bango frite kala mingi te na silu na lokala totolia na bango bebile moto apampa matema mama nanga donc nalingaki mpenza bosala connaissance namoni vraiment oyelinga mpenza moto bien prochainement kutu nazoleka nakende chine mpe na baye chine omoni biloko mpe ya kitoko yaka mpe na turki naika naloba ngo istanbul telefone yango ebilaki na mai baza kosokola mwa pantalon moko nazaka nango wana edimi nango na mai likamu nini nini ezotungisa namobimba natungisamaka nanga kaka esango ezalaka te moni famille na biso soki nzambe temaka to talanga lelo esika na ekose retrouve na ndako ya bokilo tala esika na wuti oyebi ya vide loin oyo aza papa na yo soki atika biso eza shako akofa na susi ntango adeside sikoyo akutani na nzambe asala vie ya kimobali mpenza shako atie mama na yo molunge tititititititi mama na kimi ye okufa na susi atikeli shako babien nyonso nga nazotelengana na ndako ya babokilo shako naoloba mabe te aza ya na ngai motema mabe eza na shako yo kozala boye te mpo shako azovivre na babia papa na yo do mosika kuna outi oye makolo ana ozokisela Tu peux imaginer que mon mari bosse à vie dans la Herman. Herman y a un gars, non, on est au panda. Donc on a compris. C'est à moi ça y est, c'est à moi ça y est. Mais c'est l'abomination. Olivier, c'est un sexe, c'est un qui comme ça la maté. Chaque fois qu'on a clair, olingaka fingo kwani olingaka nga na lobelo mabebaka karti basi bayebi na lobelo okoma kota basi na ndako babokilo koti mwasi me pa kosilana na ye na balabala awa te odeko tina pale toi yo bando okota basi na ndako mwana grandfrère nanga kufa yo ozalaka na matanga te oyebi ete je suis censé oyeba bato nyonso tout na matanga na bandotala bilongi oyo bandeko modeo oyo bandeko limisa même na matanga mondanga pe azalaki modeo na censé te bandotala bilongo comprendre que ngano ko izo ezala te na koyeba ye oyebi singo lobi nanga wana masumu ameni boza kosoa na ibisonga bi mwana grand ya grand frère Olivia onani les modeo moko tibasi Olivia mwana grand frère na ngai azalai mwana grand frère o masumu amemaki na matanga mondanga
na matanga vie dudu pe na osho azalaki azalaka autre na osho na osho bon na matanga mbongi azalaki matanga masilika bazalaka Olivia pardon limbisa makambo so eza ya koloba to moi noko ndenge aza savon awa polia na ye awa ipapa so ekatani awa vi na ye mobimba moi j'en ai marre nakoka ndozwa charge ya modero te so na oraisonne grande sœur nanga ndenge akufa na mpasi ya kobota likolo ya modero kofinga mama ya modero eza mpasi kofinga yaya modero oyo ayiba mbongo soki akenda nango mpe eza mpe mpasi modero imbécile non ekoma de gesvi Olivia zwa modero akebokee na ye mpo aza suna esika te ça tombe bien ma belle namoni ata membre moko ya famille ya modero awumeli awa awumeli akoya otyanga mpe zemi mombo ya kidiba sanga yeba busoba Olivia ata port je m'en fous na bord na ye te boke na ye kolela nokutu te me modero kende Mama Maria merci mama Mouya Ngana yo toko mama yama yo bate mwana kasi aozwalela po bokende mama zwa ye aza esika kolo nanga nzamba mawa en tout cas moto oyo yelaki ngawa soko nani komo nani dudu mobali kitoko en tout cas t'es un bel homme bien sûr moto yebisanga soki aza moto na yo otolana ndeni lemso oyo moto sozwa ye mama na ngai naza na mobali na ye biso te jamo baza kitoko ah bien alobaka bien asolaka mpenza bien ozoba basourire mama na ngai likambo eza te mais nasepeli na ye kaka mais namoni aza marie obundisanga biso aza na mwana na ye moko ya moke koseka te baya kobundisela natalaka ndenge hermana ya racho namona mwasisi na ye ya la kobundisanga grande dame mama na ngai nayeba bakuna likambo ya liasi wana kokipango te mpo na nga nayebi maso nalokoti na balabala te nayebi ye très bien dudu nayebi soza mposa masolo yebisanga mama na ngai omonde oza bokongala anu mais soso bima na mwa jeune moko aorajeunir yo lisusu esalo bavre mama esinga kolinga malheur no ngalinga ntango osekaka oyebi ntango oseka koliberanga ba 500 esalaka nga bien talonga betelisolo nasani bon osani naya na ye tikaka to ndenge tomonanaka kaka ti bolingi obota mais bien sûr bon yo nini nga banda te ifo bolingi ebota non ça crise na crise et attention nga mona oyebise déjà so na longwe awa directement te omonanga petite okufa na attention okufa na mona motema mona ta lelo omona non mama ebanda obota maleme ekobotela wapi nde tokobana omona eboya yiba pense na mama nanga yo ozobomba yango na tan lelo babombaka lisusu te chouchou na rayon ntango osepeli na dio directement atake nde eza boyo vanoka kimi yanga dali nazwi dossier donc amona osola na ye dossier to nasolo na ye soka direct pa mwaka alobi ba epe na babagage akoti akomokomande mpe bahermane banani matata imudi ye pasa responsable omona ye te mafuta ntaba bali yango ntango eza na moto bonane mama nanga tomela moko ya malili mama batatola meli te yo zaya balo nanango ayale mbana nyonso babili vai na ngai
epai na ngai okombelaka te pardon ovandi bepani navandi okokoservi yo biloko ya lia kolia malgré oyebisima te mais ntango naotalo naomona koza na posa walia mais peut-être biloko eza te naza mpenza na nzala c'est bon otilanga question na biokota mpa nango olia peut-être kozala problème nati oyo nasali yo olingi kaka otilanga yo mindeno ya koya lia mpa na ngai non lokola ozoki koinsiste me nga mopenza naza mpenza na nzala me lokola yo ozoki koinsiste nayela yo kasi Sambi a passé Jire Sengando, l'église des soleils de gloire. Coucou, ça va? Où dans la pointe? Dis-moi, est-ce que ça va comment? C'est que là. Alors, on a Boudenga. Olivia, bébé, vous avez bébé d'amis. Secret? Secret? Maman, le chocolat? Coucou, ça va? Eh, hein? Au bout d'un gars. Olivia, au bout d'un gars. Ah, ma belle. Bonjour, bonjour. Bonjour, coucou. Mais vous allez en avoir respect. Pourquoi on t'a respecté? Pourquoi? Tes abonnés, les abonnés. Non, non, mais c'est clair. Mais grand frère, nous faisons la paix à nous, respect. Hein? Ah, yo bon, vous avez manqué respect, bonnet. Non, yo dois manquer un respect. Aussi, marana tout toute la femme mariée. Ah, bon, vous avez manqué respect. Soit ça, comme une place, c'est va manger à la fin. Aïe, maman, papa, mon bébé. Ma belle, de toutes les façons, on doit caca. Oui, on n'a pas parlé. Mais tu n'as pas l'air. Non, ça va. Ça va, Dieu. Ça va. D'accord. Dans le cas, il y a un peu de temps de certainement bon. Sinon, je vais vous aider. Non, il y a comme ça, là, qui ont été un peu de pain. Vous rassurez, maman. Bon. C'est tout seul. C'est ça. Il y a un endroit. Viens à la maison. C'est pas ce soir, oui, avec non, non, les lobbies. Lobby. Mais sois sage. Là, je te raconte. Pas blâme sous ce qu'on tolérant. Je te raconte pas. Non, déjà comme sous ce qu'on tolérant. Ah, tu peux pas me noter. Oh, tout m'a rappelé. Non, non, pour notre il y a mon nom. Non, attends, il comme on nous parle. Eh, ce que ça va dans notre bébé à la forme. Non, on a pas oh, tu t'aimes? Oliva, laisse-moi. Oh, tu t'aimes? Dis-moi non. Dis-moi. Non, respecter Yété. Ça n'a pas été. Pas dans la mimou à respect. Olivier, à qui déjà? À qui?
toza nde moi eza makasi boya ezalinga bien. mwasi no akufa boye okozona mpe un jour obala doloko obalaki orebala lisusu okozona yango surtout na ndenge akenda mpenza trop jeune atikaki nga vraiment na pasi naza na choix te naza mobali oyo biloko nyonso ya nzoto ezosala mais sauf ke naza na bamoyen te oyo ekosalaki nalinga mwasi mosusu okoki koakushe so bolingo eza otani nyonso wana te depuis mobali nanga akenda voyage po azali soda donc camarade nende ayebisanga akufa kuna na guerre donc mobali nanga akufa na ye depuis akufa nazalanga mpe na mobali te navandaka ndomonanga bongo navandaka nga moko mais eno esalingaka plaisir parce que journée eza yanga eza mpena spécial mponanga donc akendaki guerre akufi akufa mpe kama nini moto aprene ngango nayeba te edepuis wana ti lelo même appel ou message nazwaka te mais oza nano okoli te ebongo yo yo kutu to na parlons pas nayebisi yo nazalaki kotyotaka te nanondima te ke un jour nga nakosowa no boye mais ce que ozelaka nini kozwa mobali soka monene obala ndeti na miniti na omona déjà kino oyo vraiment osepesa motema nanga sina komomona ye mais avec le temps mais luka ye oyo aprochaka ye bosololaka na ye Les voleurs ne viennent que pour dober, détruire et dérober. Tu es venu dérober quelqu'un. Ah, les voleurs ne viennent que pour dérober. Ah, donc vous vous dérobez. Les modéraux, tu n'es pas allé à Franca Deli. Bossani a. Je vais Franca Deli sur l'exil. Au moins, ils sont en public pour te vendre la terrasse. Après les années. C'est la route. C'est la route. Ah, vous avez la cotation routière. On a ce contrôle technique. Vignette. Là, mais quand vous n'en fout de papa. Comment monsieur t'es n'en fout de papa? Comment monsieur modéro? Comment monsieur? Vous avez un bébé. Modéro. Non, on dit. Il y a un bébé qui est modéro, ça concubine na biso. Hein? Maintenant, il y a un biso, moi, ça koufa. Orphelin de mère. Non, fout de papa, ma fille. Oh, non, mais laissez minoter. Non, fond d'habitude. Yo. Voilà, n'importe quoi. Mais sois sage. Là, je te raconte. Pablo Moussousko tolérant. Je te raccompagne. Non, déjà Moussousko tolérant. Ah, tu peux pas me noter. Autour,
nana pomlo tu ya munu na nyama Tangi kombo no ke pardon. te soko za ba ba donyo nana to be ba na fo nana ya soko kaga Non, on a pas o chateme Oliva, laisse-moi. o chateme bimana bima Non, respectez tante, non, respectez yété. Ça n'a pas été. On a mis nous à respect. En dessous du soleil. Parlement direct. Non. Eh, mon déro. Mon dit. Ah? Il n'y a pas de faire qu'il y a un hôtel, un restaurant britannique. Blondine. Blondine à mon déro. Si on comprend bien, vous avez Blondine et Modé, ça lui faire qu'il y a na yorke na moni ben na modoro na bar ba me na masanga tire lang de chat oh lang de chat miau baza ko tentura côté ni non te yora mayo nesi bien non cocaté na kama be ta modero côté libala sila tika na belle famille ah maman ya na biso ya mwasi azanga eloko couper Blandine à lundi. Mais Blandine a babuna yo mayo pourquoi koki Blandine te na ba yo kouni na koti yote na lakso ke ba yake pas moi si boye ba yaka bo ti modero a eu courage ko tia Blandine to incapable wa kizengi fufu e ba fufu mimi mimi ya na conseiller le na porte faut na modero wana ignorer yo na ote amoni matinga na monika ba na belote mais ba dire na ba na bolingo na asa eba Blandine, et ben ma mimi. Blandine, et ben ma mayo. Blandine, tu veux quoi? Blandine, amour funga. Quoi? C'est que, ben, moi, ça relation, mon mot prital, dans le faire qu'il y a. Moi, Blandine, à femme fontaine. Na mon ango à chaque fois. Tu sais, papa, bandou, quoi. Ah, mon enfant, le monde, oh, attrayer, yana biso. Ah, yem ta bon, ça, on a biso. Et ça, modéro. Et ça, modéro, bah, tu n'y as pas, bah, que modéro, m'ta bomi ça quand on a biso. C'est-à-dire, modéro doit quitter cette maison. Ou bien nga, ou bien modéro. Ou bien bende. Et ben ma Blondine, et ben ma modéro. Bakoufa. Lelo, ah. Non, c'est toi, c'est lélé, ah, ouais. Si, et ben ben na Yé modéro, on a encore proposé, ngai. Yé Blandine, on a remplacé. Oui. Un Blandine, femme fontaine. Non, mais femme fontaine, femme pleureuse. Vous voyez tout dans mais modéro qu'on proposé. Les Arabes, on a famille, il y a coufilé qui a séni. À remplacer. À l'andel, il y a des modéro. Ni mine asana, asana mon bal fixe. Au bêta masona. Vous en battez. Et là, on va en pire. Ah, bon, comme Mimi. Voilà mon balité. Mon bal sur mon ganda, on repère sa concubine en bongo. Il y a sali berkek, pixel, kata, pigeon. Elle a sens. Wali boma. Wali boma. Nga beso na pesa pirombo. Nebo vana na papa no botonga nga. Mayo, webi kana ko benga. Modok talo bango. Te, mi ko belote. O mani modero. So aye lelo awa. Tel sango papa avant da sou awa te. Mais modero. Yo na so kufa moi si. Mayo plairont. Okutanga buzo nene. Nini naza posa na. Tu na vérifier aka. Jubek na répondre te. Comment na yo boye dans makila nzoto nyonso panzani. Mon garçon. Donc na linga na ngai. Na linga na ngai mais présence na yo dans na moni yo. Na pu ko résister tu. Mai donc na de Jubek oyoka ngai yo mo moni ango donc moi smoya bien. Donc des aboy ko yo palanga. C'est vrai. Eh bébé, non, comme ils sont, on n'est pas comme ça, un peu de bisous. On a senti vraiment qu'il a fait une moi. Bébé. C'est un plaisir. On a un parcours. Dès que on a mon on a habité dans le résister. Tellement on a un rendez-vous dans l'autre agence. On a victoire. Moi, quelque chose où je suis sa voiture, dans la serre à Paris, Arlette Zoua. Arlette Zoua. Oui. Dans Olinga, Binomba Lebo Salabou. Bientôt là, on a un téléphone. Il y a dans Paris, Arlette Zoua, maman, il y a Fanny Mbombo. Oui. Souvent, après ça, on a un conseil trop.
na position na façon d'être na yo nasi so amoni yo na oza zéro te. En tout cas vraiment ngai donc yo mo omonaka chéri ozala de cité chéri soki olongo il faut que etika ngai epa ya iget kalala Iget Kalala oui camarade ya Patrick Libinza na Allemagne autekelenga bakoli mo bodo fo tokende ozonga pas de problème donc on azobongisa motuka dès que sili tobandi nano kuna epuis tocontinue na biso. ok chéri un instant on a fait soulager oyebi kesonga na fandi na yo na tu déplacer mignon de moi-même ma chérie Djoubek. Oh là 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 là, la vie est belle. Allô? Allô, José? Bonjour. Ah, yaya, yo kananu. Yaya, erataka te yaya. Ya mutembu na tiaki te. Kangi ngolo. Oui, tout ça, on m'a fini l'homme. Na lemba super. Donc justement quand na point wana. Ya bosaka lokwa boleka. Ngambo na mona bino na bela bino. Ya bo ebino nyonso to kiri na ngamu tiodo yaya. Ngoleka ngami te yaya. C'est bon yaya. C'est bon ya no zela bino sa muki yaya. Chérie, j'espère que na humilité. Prenez, chérie. Mutazaki na kati te. Nando zela ye abili bo na kota. Bon, chérie, oza wapi? Ofandi wapi? Awa. Na vena komi na Lemba. Vena komi na Lemba na avenue Epulu numéro 383. Ok, oza na Lemba. Naka tout justement na Lemba. Bon, tu fais quoi dans la vie? Bébé. Na bando teka, mais na koya na ngandi na koma na ovana na ndako. Oseki poni. Basi yakini bombandaka mwa bamimbongo na bino moke wana apres okwei. C'était yo ebika a commerce on des arts mosusu donc bon eko évoluer ya moko ko ya no na koya na vana. Eboyo sala les chérie. Souvent nakendaka Chine so na ye na koteka ba voiture na ngai. Bana basi oyo bovandaka te. Boya nandawa. Ma copine à moi. Bali na biso. Tala na pesa papa mbote. Biso banao. Yebo so bakiti ko. Papa basi bakiti ka bongo. Pesa pesa zuwa te bébé. Bakiti. Ekoki. Ya ninya. Osa onzi ya yo moko. Laisse 5 minutes. Oh, ça va vraiment bien. Bah, tu vas t'aider là. Non, bien, elle a pas de ne jamais. Jamais ne tombera jamais qui mutanda. Barman doit offrir quelque chose. Barman. Ça va. C'est quoi le problème dans les arts? On a mis tout là. On va faire des goals matin. Masalanga on a mis qui? Faire des goals d'engue. Aïbo. On a l'action pas faire des goals. Faire des goals matin. On a présenté yo et pas la d'ici. Faire des goals matin bien. Mais il y a des moutayebani parce qu'il y a des moutons dans la carte. Bien na pessoa pour tout le comme bon. Et bon, tu vas soutenir campagne nangai. Et ça va faire des goals mata la d'ici oncle Giwabe, il y a des moutons en Hollande. Giwabe. Giwabe. La Guilain tu kataka Giwabe. Il y a des en Hollande. Tu vas aussi mangata la petit. Au moins il biso au moins donc au moins kata musuma kamolo ka baje. Et bon tamu na bozala eli. Voilà, madame honorable. Et là, il y a un transport. Il y a un foufou, il y a un sambo. Donc, il y a un classe à sikaye. Quoi. Il y a un transport, il y a un foufou, il y a un gouvernement. Ah bon?
eza na assemblée nationale. Oh, donc na loi na biso ezaka ba député temba kitsango hein. Mambo ni oloba nanga. Ah bon? Tuna yo ezotuna ngazo ngamba expliquer kuna. Ah, c'est que faut attendre ba loi ngo bon, moi ba loi on ndenge changer. Hein? Bon, moi l'essentiel que je t'aime malgré Nazaraki na idée ya ndeko na yo wana. Parce que mingi na yela ka penda de yé mais arrête de parler de ça. L'homme propose. Hein? Dieu ezala Dieu. Moni toza tobeti masolo anga na yo. Tobeti masolo te. Niti ngali nazali na sepeliso a. Est-ce qu'il y a une sepeliso bon? Ajoute encore la Oh, vis. Ziranam. Elle est tika. La soirée mignon. Bébé. Nani utanga na muti. Moi moi sana. Asa ndoki. Olivier, on dit Olivier. Olivier ndoki munene. On a un caractère mabé hein. Ndinga sana. Pourquoi jouer même bota zo bois qui ça? Papa. Aza mwana oncle na nga propre. Obika lela biso oncle na biso. Oncle so asaka pino ka penda oba mongo balbaka lisuki ba mongo eboloko ngalisuki. Wala ba yembela oncle na biso papa na ye. Donc bulaka yende penda zaki donc oka penda lisungi ya famille. Mais Olivier tema kindoki ya papa na ye. Maman Olivier sungu Olivier pema kindoki. Linga za to vanda kanena de maman biso kanga biso na prière. Toujours nous na taki boy. Otala na to ko vuto na miso. Non wana luka bo éviter penza ye mais boza bien so boza ki famille muso mabe. Okoti kanga na nzela mabe taki ko dai. Akolia yo. Ni kazana alongola so tisi nous allons ka honorable boy. Donc ya luka ka ba to bana ba tsaka mina lo. Ni bali kombe ko ya bomisité. Ninga zana bota bana 4 bana to ba faka ya ba. Mbalo bala zate bébé. Sakana biso beta ko masolo na ete. namoni bolingani makasi na santi. En tout cas, biso moko donc j'adore. Bébé chérie. Bébé naya mabete. Manzana. Comme bana bien na batumika ni ba obiye kuna. Esa mabie. Tambolia. Bien tambola na c'est ça. uku toza nango non tozwi te toluka mbongo totia crédit tobenga bosi bosenge tozwa mbongo yaya baliaka kaka baliaka nani ekoloba boye dernière fois tobenga robesa ombi na france batinda etiombo mpona bamanda jusqu'à présent eloko te otia tolibanda bientôt là chéri monwane na bola tipino makasi bakogaka oza américain okosunga biso mpona mwa quelque chose tokita mwa ndako esa biso On s'en dérange pas, on fait ceci. Tolianano, Bolianano, et puis le problème, on s'en dérange pas. Tout ça là, on va dans les problèmes de Yandako. Oh, c'est beauté programme. Maman, on a un boss à la bande, baba, ça Bon, chérie. Ça la tara ba camarade, on met kiri nanga do kiri mucho do base nanga donc chérie. Ok, ça va là. Quelque chose. Macho donne ma camé. Maman est motivée. Maman. Bon, Balou, comment ça les labino Tababolia. Merci chérie. Non, ça va, vous à l'aise. Les gens peuvent s'en atteindre sur les Pas ça, ma camarade, il faut pas ça à l'aise. Vous à l'aise, ok, souffre bébé toya. On y a moi, tu m'as tout le bébé. Oui, ça va. Maman, ça va, non? Ok. D'accord. Comment ma camarade, vous à l'aise. Il m'a pas la chance, la biseau quand il m'a remonté. Tous à même moral, pardon. Ok, ça va. Bon, chérie, c'est soulagé un peu. Et puis, non, ça va. Pas de problème, bébé. Chérie de nous, on peut citer. Mobile la bise. Mobile la bise. Bébé, on a su qu'il fait. Non, il a su. Maman, le corps de bise. Ya nini ya mema dia ngote tombola ngoya yo
toyebela toyebela toyebela. Maman, on est servir. Maman, maman, wapi ba maman otofanda gero? Hein? Mais on doit servir. Maman, boteka na bango. Maman, bati ton téléphone. Napesi bango mbongo ya kolia, napesi bango ya masolo. Mais attends, mes téléphones, maman. Mes téléphones à moi, maman. Maman, mais tu écoutes la fille, Nanzela. Alors, bien qu'il y ait un camarade. Soleil, Nani, Karine Vanessa, à Londres. Oui, jour kuto solinaye azaki na Nunzongo. Kilo ya charge na Londres, bazaya bango mibale. Non, na habité hein. Jeff, bon. Alors tout à l'heure, tu vas pas quoi dans côte à bandal comme ça dans côte à Jeff Lombi, moi il ça. Moi ça n'a pas ya 4 et tout le temps. Ouais, c'est bon mon frère. D'accord. Maman, ça va? Depuis ton on a mon enfant, mais tu me dis ça va, Olivier, moi je te connais. Te coller ensemble, viens s'il te plaît, viens. Passe comme ça, viens t'asseoir. Je sais que ça moussala, n'a pas que ça moussala. Tout le temps c'est tata moi si. Aux hommes tata moi si. Ok niveau tata moi si finalement tu vas vendre ceux qui mettent pour la maman. Mais tata moi si la maman na yote. Et puis nda causer biso nyoso. Parfois à deux fois on appelle la mkana sala msala. Chada pas zali. Il faut sala msala. Et ça quand yo chaque temps yo. C'est pas normal. Hein? D'après tout, donc tu as le droit de te reposer aussi. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? D'accord, comme problème. Mais maman, tu sais que ça les comment classe, non? À deux fois classe, ils ont permettre à que naïa net Nicolo, je failli être un affaire. Quoi? Non, Herman a bien oui. Il y a des choses qui se passent ici. Je vais te dire. Promets-moi, s'il te plaît, que tout n'est en terre. Mais je vais te les saches quand même. Maman, s'il y a un problème, tu vas dire. Herman m'a violé 3 fois. Quoi? Oh, attends. Mais c'est pas nous. Mais attends, non. Est-ce que maman est au courant? C'est vrai. D'accord, c'est bon. Parfait.
C'est bon, t'inquiète pas.